Bonjour la famille, coucou, bon déjeuner de ce matin. Bonjour la famille. J'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Bonjour la famille, coucou. Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. Moi aussi, je me porte très bien. Voilà, donc, bonjour. Pourquoi pas bonsoir, ça dépend heure à laquelle vous allez suivre la danoise. Vraiment, shalom, homme de Dieu, chantre de l'éternel, shalom. Et puis, yenge na bande connexion ya bundu dia Congo, na église ya PV à Longo, Boboto Bondeko, na bande église catholique, Matondo na bakimbangiste. Vraiment, salam alaikum. Na bande konabiso ya ba musulman, bazalaka bande konabiso. Toute annonce confondir et bonjour et bonsoir. Voilà, donc, voilà, bande konanga, banda ko like émission, bo like, vraiment bo like. Like émission, j'espère qu'il est en sous c'est pour l'émission ôté. Mais likez ou bien tchanase, hein, au fini au tchanase, et vous allez bien, en tout cas, vous partagez en haut. Attention que vous s'épelle en haut, mais partagez, surtout dans les adultes. Et ça pour la mikolo, émission ba mikolo, et vous allez bien, toyo kana no makamne ezole kana communauté, vraiment en tant que policière de la presse, quand on a tambolaka, na ki kokanga mama Bomolo, Chantal Bomolo, et puis na ndikonabiso noko. Poto, Pocho, je crois. Pocho Lombito. Simon. Voilà, Simon. Simon Pocho. Alors, bande konanga, et ça là qui ngai passi, na mona qui en vraiment ça fait des jours bien, journée mi balo mi sato, vraiment soit qui makasi bande konanga, et ko soit na wana, en tout cas, et ça linga nzoto malili. Et puis, na lingi to porter un peu, moi, conseil, na katia communauté, tout si karabilo kwa ndenge wana te, lobi biso to koleka, ba vidéo ko tikala, bana na biso ba koya, bino mo bozo mona, na zoe bate, bato baleki ba kufi avant biso, to bazo exemple kaka ezate, tozo mona ba vidéo, oya uti kokufa mikolo, oya ezali penza ki ayebani, mime chike vanamoni, kalate bazo sala déjà, 40e jour na ye mikolezo keni mbangu loko la TGV alors mutakufi kufika lobby awa na moni déjà 40e jour na ye elinge salama bande konangai bino moboyoka ki ba audio na ye ezali na ya nyongo ebimi ba audio na ye mususu azoswana soki bazowela mobali ebimaki biloko na biso etikala kabo siko biso batosaka ba émission ebela ba émission ngana ko effacer na ngai émission. Mais motomuso assez à copier qui amo niti siko mama Chantal Bomolo akomona mama la danoise na asalinga analyse en tout cas eloko penze toucher ngai natika mais na longola vidéo akolongola nae mi pana ngai etikali ozomona bato muso pe bazoki yango déjà ba check na ba page etikali alors bande konanga en tout cas tokoki ko tambola boité to tambola boité balobi soki mutazokola azoko massage ba makambo ebele oyo ya bien te abande kosala aotikango meme na Bible elobi te on asalaki mwana muke na bande kolia biloko ya bana mike mais lelo na komi mukolo na bande ko buka mikuwa eboso saki ba poto donc eloko na âge au moins nazaki mwana muke na bande kosala boy lelo na komi na bande kosala lelo kuna na zu pension lobi kuna ba ozongi lisu na pension ovandi lisu na ndako. Donc, bande konanga tokolaka. Te on na pesa conseil boye, ezate na zongi pesa ka na yo, na ye kuna, na ye wana te. Nangai moko pe na kati, na zongi pesa conseil, bande konanga tokolaka. Et puis na ko pesa na ba conseil na batu nyonso baleka na devant ba écran, na TikTok, na nzela ya Instagram, na nzela ya YouTube, na ndenge nyonso kaka, même na nzela église, hôtel Maraliboso batu na église, bande konanga toyebaka makamnini tozoloba et puis tozongelaka ba vidéo na biso nde yango na beta sete soki osali vidéo ezalo sali live ya 1 heure 2 heures du temps ezalo sali vidéo zongela yango même 2 fois 3 fois miyoka nana miyoka tala place nini o débordaki o betaki bordure mabe ou bien place nini olobaki bien o lobi place na biongo bien balasima lisusu olobiango lisusu parce que la répétition c'est la mère de la science
Place au lobaki mabe au longoli. So mon pena que vidéo yango na lobaki penza bien te. Au seni au sal au longoli yango. So qui peut moni que vidéo yo nde na lobby na moni da kanga ba commentaire. Au kangi ba commentaire. Parce que ezali bien te ko finga na ndenge wana komona vraiment maman Chantal kandengo lobaka. Ngai na l'air na yebaka yote. Mais l'air na yebio na sepela. Na bi na zui pe yaya na ngai na presse. Et ça là qui nga bien. Oza pe moi si kitoko. En tout cas ndingo lobaka wana mutu ko kakola azate. So na zaki pe moi na mobile. Naza mukolo na yo na kutani no na nzela. En tout cas na hotel misao. Malgré yo lingana yo batu mwindo te. Alors tant soupe so na zaki moi na mobile na lingai na zala mundele, on ne sait jamais. Mais oza kitoko. Oza na pembe na yo moko, oza na taille na yo ya bien, oza na nzoto na yo ya bien, na moneki ozo bina na je crois na l'extrait qui on peut na vidéo na nga ozo bina dessin et set. En tout cas, oza bien, mais ezo concorder te beauté na yo na moto na yo, comment on dit comme ça. Beauté na moto na yo bon donc ezo concorder te. Donc na yebi ke mutu akoki ko tuka yo, mutu akoki ko finga fali, mutu akoki ko loba mabe ya fali, oko sepela nango te, oko ya ko défendre fali, mais maman Chantal Bomolo na yebi ke oko loba poni obenga maman parce que oza mwasi oko sa ni maloba wana ekozala ezo sala pasi surtout biso ba maman en tout cas nga na ye en tant que maman pona bo yeba ko respecter sexe ya mwasi boye babandeko nyonso to na surtout bandeko obolobelaka fali vraiment en tout cas bo respecter sexe ya ba maman bomoni fali po pandenga zali wana mwana yanga fali abima na sexe wana abima na césarienne te maman na ye abotaki botu na ye bien akoyebisa bino tant sou bino bato bo finga ka sexe wana bo botama na césarienne donc bo botama boza ba handicapé bato ba botama na césarienne boza na handicap bo boti eloko nyo c'est anormal parce que césarienne est anormal alors muto abotama ka normal abotama na sexe wana parce que kobima na sexe wana eza na pouvoir mususu eza na ministère ya mystère eza na mystère mususu o nzambe asala balo soki obotama na césarienne en tout cas o rata nzela wana eza mawaturo pona yo eza nzela moko ya bien et puis ezalaka nango propre ezalaka nango solo ndenge bofinga kango te ezalaka nango soki eza solo nango ya naturel lobo komi na infection so muta komi na infection ko finga ete eza maladie yo poko za na infection na niveau ya nzoto bimi ba loto okopoza na infection na matoyi bimi to fina okoza na infection na gorge obani ko kosola eza pe infection eza bele pe na makila pe bakozo ba infection alors eza nango eloko ya ko finga te bandeko nanga ngai kutu mwana mobali moko boye afingi ngai so pe mwana mobali soki mwasi afingi ngai alobi na otanga kombo po alelo to otanga ba kombo awa ba fingi ba bêtise abinanga mama la danos akoma ibongo akomi makunza nongo kuna makunza pembe taka iye kuna makunza pembe oyebi ke ngana lebi mwana ngo mutu afingi ngai azali mwana ngulu ou bien abandi kokoma ngulu bien ndengeni alors yo wana mutu finga ki ngai na yebisa ki opeko oui naza nango ya pembe donc yo mutu finga ki ngai wana yo sambela ya yo ekoma elongwe mwindu ekomi rouge après ekomi vert ekomi jaune parce que mutu oyo azali normal il faut ekoma pembe siko nazomona te ekoma injire na ndenge nini mwana ngulu asekaka mama na ye mais tango munoko lepo ekomaka mulai afinga kaliso te tango oza mwana muke ozoyeba te ke naza na sexe wana ekombo nango boye ozomona utilité nango te mais tango oyebi utilité nango epesaka yo sentiment ebotiselo mwana esalaka makambo ebele yango nde mutu esalaki yo ozala bien na libala na yo
yango nde mutu esalaki yo lelo mobali akabelaka yo mbongo mpona diama na yo oza nango. Bongo diama congolais nayebaka te eloko eza na valeur na nzoto ya mwasi koleka na se kuna eza te. Soko bakati ata mabele okende bakosala mabele ya plastique bakotia mabele baluki poso basali yo libele. Mais soki na se kuna ebebi ezwi cancer parce que ba cancer pe ya kuna na se ezalaka ebebi yo yaya via mutu ezaka souci. Omona ta mwana mobali ye pe bango pe ya bango pe ezalaka pe diamant. Soki mwana mobali azotelema te okomona ata yo mwasi ozo consoler papa yo sana ngo eloko te eza maladi ekozonga kaka calme toi soko continuer ba souci bo ndenge nini kobonga même akosaka souci parce que azomona kaka de oneti kuta kufa na ye kaka. Mais sikoyo biso ba diamant yango tozo sambwisa yango kaka na mona yango kaka na peuple congolais. Bon na lemso mwa moke Congo Brazzaville Angola na yebi na nga penza te. Pona na mona penza bangolais te bazofinga ba sexe yango na mona te na yoka te eloko na yoki te no yo luba te no yoka pe ba burundais te na yoka pe ba kenyan te na vanda pe mo mokela ba rwandais na yoka pe bango te na yoka kango kaka pa na biso. Donc nga na yeba te yango na olinga kopesa communiquer ke mutu nyonso bakofinga yo yango zongo normal neti ngani bafinga nga bakunza pembe na moni yango vuma na bi. Mais oui eza soki obimi yango te okoli boy neti nga na mokolo boy naza meme naza bakoko nanga nazanga ngo ndenge nini bandeko nanga ta bino moko nazanga suki ya pembe ndenge nini okangwa kuna obima suki ya pembe. Mama siko yo okobima suki ya pembe te do benjer moko okomona kuna longa kuna libona yo longa kuna bandeko Jésus Christ de Nazareth. Pona lelo biso tokoma kosambela ye makina na Yesu bana kozinga biso ndenge eza ko surabonder na se ya sule baobaboye abimaki na nzela wana bandeko bo like video bo partager. Pona nini nzambe abimisaki na nzela wana lokola ye azaki mwana nzambe nzambe akoloba na Maria asanza ye na munoko akoka penza kosanza ye bandeko na ngai mwana aza kobima me abimi na nzela wana pona nini bokokumisa kango te bokozongo kutu bokomisa ngo idole ndenge bamsuba aza ba idolaka soleil bamsuba basambelaka soki nzambe ya nini bamsuba okeda panganga apesa yo keko moko boye ozwi na yo yango bandi ko ido okomisa ko adore yango osimbi yango obandi kokumisa nzambe. Nani asa simba yango azokumisa nzambe merci ningo pesa ngai ezo fonctionner tala ndenge na boti bana nanga tala bana nanga ndi baza kitoko boye nzamba lola na kumisi yo ozupe mabele osimbi mutu te kaka ba make-up na make-up na bambi periki na sali boye yaya eleki periki eleki nyonso et puis totambola nango partout ndenge nzamba sala alobi tambola nango place nyonso oza nango so pe oza mutu apasi yango nde mutu eleisaka yo bamsusu pesa mosala na bango na conseiller te mais bamsusu ezaka job na bango ezalaka eloko wana ye moko pe mama o azofinga ngo mama bomolo ozobeta sete olobi wana eza kope na yo ozalaki na ndumba ngai te mutu na lobi yo moko mbongo kindumba ngo olobi esombela yo ndaku na 21 ezaki kasi eloko wana mutu bande osala ngo te so ozalaki nango te olinga osala ngo ndeni tela ko ba deux fois bako esala opération pona batobola bango na se bakoma nango bandeko vraiment eza pasi ndeko na biso lobito oyo si je ezo lobisanga vraiment mingi po esalinga pasi nazo déjà 14 minutes sans kutuna tshela bino ata mwa audio boyo ka ndenge nini Chantal baswani na Simon bola ike bandeko nanga lokoli eza nango ba audio na bando tiango na osala makambo mosusu voilà boyo ka bino moko papa Simon ndeko na ebandaki babandaka babwaka na bango ba jeton bandakala nasi pe na sala analyse na bango parce que Simon wana ye akotelaka nani akotelaka bana ya menga alobi azalaka tsoki noko na bango alors mama na biso koto yo ya akotelaka fali
Ce qu'il fallait que gauche, gauche, il fallait que droite, droite, kati. Le quoi makamba bana wana ekotira mu boulot, ye akenda côté ya bana ya nana et puis nana azali petite sœur na ye azasoki mwana na ye. Alors bande konanga côté là-bas, comment ko boaka na ba pic. Mais ambalo est débordé tango et dit ba diata ye ko pekisa. Ki soki bozo finga mutu pour finga mutu pona falite. Parce que ndenge zalaki en tout cas maman bomola zaki muka zo finga kofi olomide pona fali. Alors ya bien ba pekisi bino bozui boye alobaki moi ebele alors tolo ba pe na papa na biso en tout cas pesa kape ba maman respect pona na sina mona yo obeta ba bordir même pona maman Congo obeta na ba bordir et ça la ki kitoko te papa Simon Loposo eza bien te. Parce que yope ozalaka moko moza lokola maman moko poza lokola papa. Donc yo nzambe abendisa yo apesa yo koko loba lokola maman apesa yo ko diamant lokola papa. Donc ozala grâce na yo basalela yo na ndenge na yo luka o respectaka ba maman et ça ekosala bien tika ko betela ba maman ba bordir et belé tozo sepela nango pété. Na boite oyaka na yo oye ko corriger Chantal mais attention ozo corriger mutu mais quand ko pesi ko lobela mutu na ndenge ya bien pono yeba ki azwa moi leçon mais soko yo ko lobela mutu na ndenge ozo betele ba bordure en tout cas ezala ka retour ya mabe alors esali retour moko ya somme ya saleté bandi ko ki wapi na mona ki ngoti bon problème ezate bozela tokini toluka ngoka na YouTube. Problème ezate. Voilà. Toluka na YouTube. Toyoka ye, boyoka ye momuke osala bien. Toke kunana aimé yango yo. Voilà. Na ebite so ezana. Oui, que bon. Ezana publicité, tolungola moi publicité leka. Voilà. Skip. Toyoka siko. On cite la paix santé à malamu te tika ya vanda. Lelo na yeko répondre musali silibino zonga ya kufinga lisuni bondoko nini et loko mabe boso mona te malamba ngana bi bana ndiki ni ya makulutu nikimenga na Barcelone bazo kedebi par rapport à bana koto na lobanga mabe pona papa pas ce ezana nga ya msubilo msubo zo liaka pona kolia bilamba bandoko peso ya kale sili nango ba biso bandoko peso ya kale yo bandoko santi ke Chantal Bomolo ba biso ya kala oya tango ya ba téléphone na ba tête de Jésus ba teka na kilo na nini na inverse et sili ezaka sundi ba biso oya tête de Jésus na ba nini wana ba bambo alio elata makasute o ba pesa wana po yo ba tête alio o bala zana ngo chikolo ba Chantal Bomolo na ngene biso sikanga na yebelo bien yam siyo yeba anga bien te na sunga o mingi yo Chantal Bomolo yo zaki na veni Luputa numéro 68 ozoye bango na bandade soko lingolo bananga to yebi yango te conscience no zawana na yebiso nde na sunga yo ozaki na zongele lisusu Chantal Bomolo ozaki na nini na bandali na Luputa 68 et pas ya papa Léon o banda ko sala na Onatra noko na bino yo zoya outi mbandaka oyanga na sase oyanga na bavaliso ezaka keba nyoka wana na talo dam ko zako sala bikodiongo oya wana okoma ko fanda wana et pas papa bateyo papa parce que sona bo sanité ezaki via bana ko sana Onatra ezaki papa bateyo soki na bosani bango te pona utengi sasa na tuni bango ezaki papa bateyo papa ba Sylvie nanani sona papa bateyo na Sylvina nani kipopo je crois sona bo sanité azali na nini na Afrique du Sud ovanda pa na bango wow ovanda pa na bango te et pas ba Sylvie et pas ba nani et pas ba kipopo na kipopo ovanda pa te mama nya sona lobia et pas bateyo na Luputu 68 c'est ba mo resa ki di Botswana ba biniso ba bete on pango mobimba ba biniso ba tika mutakala ozo ba ngoni su mutame mona kwa tika tisa bangaite ona kinoko tiko pa ba camarade no banduma msuba saka songa ba boma sensuni ka voto ona mataka zaka yangati loba makamba solo papa Chantal Bomolo ko sala kama bete
kokenda ka vitesse te yeba place mususu yeba ko garder relation muta mema yo zanga na tina bakubaki nukutika yo o ba nini ba beta so bo sala na obo wana na bombi lisolona o ba beta ona bombi na tuni yo soko sala kina ofanda kana nini ta veni luputa 68 te na bandani luputa soki na koti Chantal Bomolo concept na nini prima na ofanda kana bandani te e ba nani papa Léon ba ko sana onatra no kona bandeko tonto zokola tozaka na mama leki na soto bana obenga ye mama leki ya poto tozaka mama leki ya poto na kepa mama leki ya poto mobali na yazalaki ba attaché ambassade bandoke ba poto ba wapi ba bandova na bandal ba côté mo boneti ba dosala en face na mo ba dosa ba bilanga boye pas na mo bilanga na ye mama leki na sa poto na pe ba mbote bile ti lelo azali akoma azana Kenya tondo mo na bandal kitoko bandal bana bandal respect bana soki pe wenge muto ye ko bebisa bandal na komprenaka te bana ngo bokomaka koswana sona kofinga na kaka bana bandal toyoka bande no bangala nyoso bandako kita wana so bima na tongo soki osaki nduma na vie na kosi wana so pakola le wana to pakola so pakola tile te nani likala na sali ya liso ne comme ça mutu mwendo le wana pakola tile parce que pour mon soeur ajo sango yo il faut asiko so comme na ba 70 OK na ba 70 ba ba semo na ba nani ba Koffi Olomide ah bon parce que tango yaki te beki pembula noté parce que génération no tango yaki wana osaki déjà mukolo ngam na ndima yo voiture wana mataka wana obatika ko mutaka parce que liko oyebi batu ba yeda kayo kaka biso yo yeba ko solola ba finga ka mutu nyonso tuté na pesio ba itinéraire wana o kamodi na bombele loko na besa ko tingabi Chantal Bomolo na yebi yo na bandali bien bayeba kabisa bozo ya pa na ngakuna na nini natanga te le passé nous koyeba kosulula na finga mwana na lelo na bimisa musala pe silibino boya suko finga ba boya suko finga ndebo yakati musala silio omonike ba kese siko ba libérer bino boye ba pesi bino ba fait des missions te kasi musala no se mérite salaire siko bino fait des missions na bino bozu wapi bozu fait des missions te il fallait que ce fait des missions. Oh, mutatinda griye nana ketchup mutatinda ka lubana nana ketchup akotina mutafinga nga wala kizunguzu parce que boyebi ke vérité ngana finga binote makosi se no finga ni ba manka ba enjoana ba bana nanga na ko finga bangote bino de loke bomaka bino vérité na ngai et soit kabino parce que ngabi nana ketchup so tamola kwa mwasa libala te zalabu mais makamuni solo ka peba esi yebo il faut savoir na comportement ne mwasa libala esi nango makamso ezana ngote parce que ba manoko finga ona batu bipo parce que okoma ki trop réseaux sociaux oki no lugani na réseaux sociaux yote mtu sela ka fali publicité yote mtu banoko finga fali zaka na batu banoko finga lepo amata na esisi esa ile kambuke ngara dima mabe na yinama na yinama likambu na yeba tina te ebele bela te boko liango bongo kera nyoka yoka munoko na bima mabete na yinama yongona lobaka papa ngabu tulana ko sabu nsoka makabana ko bafali a lire musique ezokende malamu te leto suki wapi musique bandoke malamu te lelo wapi tolelo sona donge la ebele la tete ko liango bo atabo tielo ngia mawa okuliate ngakala melingando bokobika eloko boyinanga ka pona kota concert ya feligo yem ta pia papetua na boye po ba makaka fali lero bibisi yango awati ebibi ko kwatsa zamba melinyoka bobenga na inga bo wanga na yakopwani siko bo confirmer ni bata melinyoka ba bino boluka ndebo bonseloko na bino wana bozwi mingi na muzoba fali edi badia eloko na lobesa na ngona poate eloko na fond lobango avant bego lobango na reta mais bon pesa pe bato noso ba équipe na ba compte nini na ba fin compte na bangote société comme na faillite faut abatu mo mbongo bakedi ni compte ba ni na bangote bozali na ba contrat na bangote société côté faillite la
ebele la tête kolia bongo ndumba su permis papa le panga beli di boma ekenda ka bongo sele osram tata mapasa bongo nde to komema ngo kaka ibraton piana ekenda ka bongo voilà ebele la tête kolia ngo bongo ekenda ka bongo nie que fait voilà bande ko ngai boloki na matoi penza biongo boyebe za tonga na mela moati na ngape to solo na biso lelo na bito sika muke boyoki papa makamni no alobaki siko to keri koyoka Chantal Bomolo réponse ya Chantal Bomolo bandi ko bolongola bana ba mama penza tozo respecter ba âge na biso te ton no lobeza ngai po na ngai père mo pe na ka ko déborder tout ça l'effort parce que tozo baby sa génération to meka ko lamuka avant to le cannabis nzela toza ba pèlerin to meka ko tonga eloko malamu okoyi ko tonga ndako ya mbala liboso etongaki mabe mbala sima ozwi mayele eloko nyonso ezaka bongo no sombelo moko bien eloko na sali yango erea mbala sima en tout cas fona kende na somba boy donc ezalaka bongo alors bandeko nanga vraiment botelema to telema biso nyonso to simbana makambo yo eleka lisote et puis fali pupa bureau ya fali ba warrior nyonso to botala bino moko malamu penza sans sentiment boko moda ki bino bato oyo ba warrior bino bato bozaka peme ya fali bato bolobela fali bana basi bino bato bobimisaka ba bêtise ya kofinga makasi ba bêtise ya makasi boza wana donc Jaël Bicho abimisaka ngo donc lokwa diarrhée mama Bomolo abimisaka ngo lokwa mutu azosanza wawa eza kitoko te ezopesa fali kitoko te donc heureusement fali azana bato bakomisaka ye pe bato libanda soki ezalaki kaka fali yango kaka mpona bacongolais mbele abeta déjà faillite mpona kofinga donc bomona memi bato ebele meme ya batéâtre oyo balinga kotala esuba oyo na kotala belle vie te ana kotala sila te to mobwakama na biso na bato mosusu mpona nini baza na bato bafingaka fingelaka bango esalaka bien te eza na respecte neti ndenge mpe fali kofinga ya modele ya boye ezosala kitoko te tolanda bandeko na nga bolaike mpenza émission na sepela bolaike ekozala bien mama Bomolo aza wapi yango oyo bolaike publicité eleka bandeko tosala effort ya kochanger diamant oyo nzambe apesa biso kofinga ngo pourquoi bolanda yo bakende ko te chanter na yeza bien te bakoti yo est-ce que mtabela kazaka lokwanga mbwa masoko solo etikalaka na bangenja na kati masoko potopoto libumu efinika makata nyama kale loko matama lokwa likofi ya Mohamed Ali mbwa lole mukilo lokwa stade moko mama yemo makolo comme tant que beta bala 11 attraper les ballons pas ne pas échouer yo lobby Chantal Bomolo na yeba na luputa po utaka mbandaka oh mais soki nga na utaka mbandaka ya mabe po na utambandaka mbandaka ya mabe ngala na 70 âge à 70 ekiko za lokola nga ye tata na bino koko Jan Jombo o makate se lembe za na bani na pembe ye po na expliquer que ngate ndeko to baki kolobela nga Jina ya mwana mama leki na bango makamba muna oloba yango alobi babor na elemba ezala basuki ya pembe mama Bomolo ya nanga mwasi kitoko oza sirio na sena yo suki ya pembe zati bana kutu ya déjà 35 ans 40 ans 45 ans baza déjà na basuki ya pembe na base surtout so oza muta suki ebele bon ce que vous fingez la kango nini so dans na suka pembe na se ezalaka njeri ya ndenge ni pona ezelo komoko inévitable eloko eza inévitable
oyo ke yo poko soki kutu ata eza handicap moko mutu moko aza boye emsu yo kokoma no bongo te mais soki pene eza ke kaka babiloko na basuki banini bozofinga ngo pourquoi? C'est ça que moi je ne comprends pas. Éducation est kopesa bana bolongola bana na ba vidéo boyo kango na ba écouteur na tcheli bino am kolo nanga akokisi même pas 60 ans. Suzanne moi maman leki na bango am kolo nanga yaya na yo ayaki koyebisa soki bandekolo bazo kufa na Belgique bamasoko na bango solanga masoko luki nanga guerre okozwa vraie guerre ngaza tanga na femme tombée du ciel à 25 ans métal sans blessé. Y'a le quoi démon de démon. Oui. Bah j'ai oublié besoin de gaboya pas la simba kate les kakate. Ce qu'on dit comme toi tia ba niki mengo tia ba nane pas la kana zala prête tout. Ponga la bimisaka bombe lacrymogène et bombarder batu ba kufi. Le ko la bozaki na besoin na répondre bino. Na yesi ko répondre bino. Na bisa bino te tango ba yekolo bana batu ba lobi na ngate. Ce que dit ba jeta na besoin ko lo bananga a obenganga. Na tikala kolata bijou akalata mukolo moko te nalataka bambute nalataka ba chaînette les plus cher ba Chanel pe ya or ya mukepe cher nalataka ba biloko mona ka bato balata ngo te bijou mnelo mona kana nalataka wana ya bijou moko na soma soki $2000 soki 2000 combien nalata ngo pe papa mate par hasard nga surtout que la bijouterie. Ok, ngana surtout que la somba mapango. Natika bakoko ngana mapango yo binga na za na 70. Oh, webi to yebo kosa. Oh, ni kimaza la kabasil nanga. Ngata la kiyote. Même moi so etindeli nga vidéo na yo. Na fingi ya makasi mbwa ototindela nga vidéo na yo. Alors yo eloko salite loko na ba bibenda ba mama na bino na ba yana bino no ya yebisa kiyo mama na ekuna zo toka na kata cimetière ba kuso zo bimaye no ya yebisa kiyo na yo moko moto bimaki po ko sela nga polémique ma soko ya mama na yo to fina. OK bino batu bozalaka bomoni basaleli moto vidéo ba fingiye il faut ka ko partager otindela ye ba fingi bino mama bomola sali bien ba fingi bino penza surtout ngai kuto na sina pekisa ngo bandakala o tindeli nga ka video place ba fingi ngai o place ba tangi ko même ba kumisinga o tinda te na boyi o ya kumisinga Italie o ya fingi nga pe Italie nyoso na tiki na maboko nzambe ezala ka bien te ba mama songi boya ka kotala biso ka pona bokabola biso soki e pacho soki pocho ango alobaki na ye soki boyebisa ki ete mais ben jour ni se bimi bozo sepela ba finga mwana mobali ndenge mwana bozo sepela mama atomboka boyebite nini rando ezaka pema muta ko tomboka bongo pe amkomso akwei ale muta kufeli bino ndenge mwana bolobani bantoki boze belé soki muta ba fingi ye botiki na bino. Même atanga na solo babwe na opesa conseil. Est-ce que vous obligé de tindela ngo mama Chantal? Nga na opesa na conseil na moto nyonso. Oya koyoka nga azui. Soki yemo pa tomber na vidéo, po na kotia photo na miniature, a omona photo na ye, soka sepela tali, soka sepela te botiki. Yo ozana kapona o partager makambo ya bien te. So bate makambo malamu ya éducation o partager te. Ce que ça makambo ya rando au partager ce que moni ozaka bongo yebaka ke ozana sorcellerie inconsciente bato belé ba yeba te ke bazaka bandoke yo moko talaka ngana partager ka makambo mabe ngana partager ka biloko mabe cela veut dire que tu as une ozana sorcellerie inconsciente tozolanda bandeko nanga to bandoke na suki émission voilà tout tika na 3 minutes masoko ya mama na yo to fina yo moko salite mbwa Kizengi. Oh, mais on a utambanda, oui, na bomba kate. Depuis l'âge à 8 ans. Depuis l'âge à 8 ans. Yo me manga. Oh, me manga. Yo vite yo me manga. Si ko tango na yo me manga, pote depuis kala. Po yo yo me manga, mboa lo kona masoko ko me manga na ninga na ko yebo na nini. Nga motoni ya ko kiko bota ne moto kuta de vejanga tile lo na yebi. Azalaka aw. Si ko ngala ko bungo na ndenge ni. Po na yebi yote. Yo simo po solo. Telo kwa matama lokwa likofa Mohamed Ali. Matama zo sa lokwa na beri. Bibo kasi boko ko sekana na batu.
balobeli nga te balobeli bato na bango mpo te ntango basala na okoma place wana soki yo olingi oluka nga nakosukola vrai oyoki la patrona namoni yo nakosukola yo vrai kiala la patrona namoni yo kiala nakosukola vrai Mireille la fille namoni bino na surtout nakosukola vrai mbwa tele loko ya salite oyo na denso bila kana libumu loko mtawa bela beri bebi tele libumu nanga kano elongela bobebi seze elongi nanga itanga na kitoko makasi soki ngala na 70 to bate koko janjo mbaza na 100 pa ko bot soki ngala na 70 koko janjo mwa na 100 mbwa bila balinga bato bakoloba po anini yo moko moto ozala koprovoke nga yo somonanga place nga na fondanga na ngala ya koprovoke o nga yebi yo te na masolo lokutu oyaki nango mpolo batala yo okaisa kolobi te loko balobi na chantal te mokolo libanga mokolo makambo ye moko ayebi yango eza ngai te mpo na explike moto balobi na ye ntango fali abetaka chaque jour aya toujours koya kosala baproblème soki fali kobeta ye aka koluka baproblème soki fali kobeta ye aka koya koluka kodiskute kofinga bato na kombo na ye yango bapekisi ngai te mokolo libanga ayebi yango mpo baosona na basara bango nde bazalaka bafingaka bato sara asali eloko te ngai natikala koswana na motu te ngai natikala kofinga motu te nayoki yo mosu azobe elongi lokwa likofa ngombe aye alobi ye mozaba aloba alobi yo Chantal Bomolo ndenge oza wana bima loba ngai yo na ye naye koloba moto lokwanga nekobanga Joël ngai Chantal Bomolo Joël ebinga bia ngai nayoki obanga Joël elongi na nga oyo eki obanga Joël na respectaki Fali bo arrete bacommentaire na bino te tika na respectaki Fali na respectaki Fali po toza na 11 date baye kobakisa badati mosusu na kati yo siko mbwa masoko solo yo simo po solo kofinga nga te nga na mona mboka yo bitete bana mboka bato baleki bana kini bana mboka batonga bandako ya mineto tika bana kini depuis basala kindumba esila te depuis kana belelaka na ndumba yo yokaka ngo tete nga na belelaka te na ndumba lelo nde oye kobimisa te nga na ndumba yo somanga babijo oyo tanga nanga nalataka ngo yo na londonien oui na londonien pe londonien ya marka na kati ya vie pe depuis na mata ti lelo nga Chantal Bomolo na kita te joli la zaroise depuis na marka obino bolobi te na utaka mbandaka depuis na marka na kati ya vie ti lelo na kita te nga Chantal Bomolo la star batufa bibembe bayano balobaki nga na zobela ta nga basalaka ngo opération basalaka nga chirurgie ok mbwa te loko yako komona nga ndenge tokobetana baguerre tokosomba biloko bele tokobetana mbwa masoko so libola mama na yo nga nakopekisa ngai bani ndenge nini naya poto nga moko nga nakolo bamema bango na poto te ok nga nakoli te keba très attention tro na nga na beti kuna kufanda na ndako leta nga fanda na ndako leta te tout le monde ba ebinga fanda na ndako leta te Yesu. With Google Workspace, you can create a Gmail account. Tosuka na biso tongo etani ba. Tosuka na bon baneko na ngai. Bosi ko yoka to continuer ko finge ko za makasi. Na ngape koki nango. Olingi ko landa ngona bokebi nyonso oke kuna na ba site na bango. Donc, nasi na pesa qui conseille avant na chaba audio. Donc, ba dekonanga eza pasi to suki na pona bilo. Vraiment bon il kola ki ndoki na bino. Ba journée alors yo lingwa ko tiaka lo kwa kaleso no zo la tango. Mbwa salite na aka koloba na bana nikimeka po botala bana mususu po biso batoto tindaka ya kokosa nzema lokuta. Mbwa tidigi bola mama na yo. Jango lingwa ko sala ngwa lipate la na nani pa nani masoko sola ngenja njama Jean lingwa ko sala lipate la jana mola lipate ngwa lingwa ko sala ma pate ngwa pa nani ngaba jela bila ma pate pa ngati nga pa nge si bande ko rando eza pema eza pasi
Alors, to kola quoi. Voilà, donc, natike bino pe espace à otia ba commentaire. Botika la malamu. Vraiment, bande konangai. Kande avana kata, en tout cas, live together ezali. Ozoluka, moi, si ozoluka mobali, n'hésitez pas. Hein, ba maman, na katia ba France, toza pe na bana, moi, na 25 ans, 24 ans, ozolukele mobali, bengala danoise, parce que na France, dans un ba garçon, je crois dans un garçon, il y a 29 ans, dans un garçon, il y a 28 ans. Bazoluka, basi, ya bien, babala. Alors, n'hésitez pas, au benginga, awa na yuke, dans un papa na biso, a commis na 65 ans, je crois. 65 ans, mais azana 1m68 ou bien 1m66 ou 68. Azamoulaï makasté 1m65. Alors, ndeko moi si maman awa, au monde a kolingana, au mobile a cause à moukousse. En tout cas, si vous avez posé un peu moukousse, benga maman la danoise, aux ans 60 ans, aux ans 61 ans, aux ans 58 ans, aux ans 56 ans. Papa sololara bien, papa a posé, papa a maillé la tanga mingi. Azoluka molonga nibo partager nae bengala danoise na 0044 74 38 03 16 23 benganga ozana UK papa zali na 64 ans ozali na bana ba jeune fille boza kuna ya 25 ans 24 ans 20 suka to chata 22 ans obengi et ozala pe bien. Alors, boya mibali bazali na Canada pe nazana mobali ya 45 ans na Canada. Alors, soko zana ba 38 ans, ozana ba 36 ans, mais mobali ya Canada lingi mwasi ya métis ou bien ya pembe makasi. Alors, benga mama la danoise, botika la malamu, bye bye.